Repérage à site anti-érosif na commune ya Selemba au Sénégal qui élu ya Selemba honorablement Antoine Moussiloi Ayambaki l'obéleki na terrain Bajan et office de voirie et drainage. Reportage. Ah oui, ndenge kaka alakaki ke akobunda pona kolite contre problématique ya érosion o ezali ko menacer commune ya Selembao lors ya tête à tête na ye lobby eleki soit plus précisément mokolo ya mercredi 24 septembre 2025 na directeur général et office des voiries et drainage OVD en sigle directeur Victor Ntumba ndenge pe kaka ezali ko salama 48 heures après, honorablement Antoine Moussiloi, communément appelé Soso Yamboka, Matembele ya Simandaku, Moïse Yabana Selembao Eratakate, député provincial ya ville ya Kinshasa, plus précisément ya circonscription ya Selembao, Ayambaki délégation ya équipe technique ya OVD, Oyo Bayaki po na kosala évaluation afin ya koagir. Une fois na terrain et l'ongone équipe ya OVD, honorablement Antoine Moussiloi atambusaki bango pour na ko identifier basit érosif nyonso afin ya ko programmer ba action anti-érosif selon ba urgence misala oyo et ko sunga makasi pour na désenclavement ya commune ya Selembao na kosala banzela oyo ko prolonger neti nzela ya Asosa oyo esuka na manifeste na Bumbu koleka na ngomba ya Baluba ebimi na elengesa kozwa prince ya kala ebimati Kinsala pe ko prolonger Birmanie oyo esuka na ngambu ya Bumbu ebimati 24 na avenue Kimbala et puis korelie avenue Mama Mobutu côté ya camping na Des Princes na arrêt Kwado. Occasion pour la population ya commune ya Selembao basalue démarche ya oyo ya bango molobeli honorable Antoine Moussiloi Moïse Yabana Selembao. Vraiment, to betele maboko makasi biso bana Selembao. Et puis pour na biso to moni ke Nzambe nde a s'incarner kati na ye pour à défendre cause ya biso bana Selembao. Parce que depuis commune à Selembao a été créée en 1968 jusqu'à présent et ça les 57 ans d'âge. Autres allés abandonner. En tout cas là comme on a mutu moko te atloba pour l'intérêt Selembao. Mais Aza député à Liboso, oh pas même 5 ans, mais Azo Salaba Makambo, c'est incroyable de acclamer, de bételer ma boko et puis tout ça derrière, il faut te ébiquer, il y a force dans la population. Il y a qu'on a autonomie à Kosenga, mais biso population, tout le monde est il qu'on a mapeka pour répondre à la position de biso. Parce que ma boule et puis population fait eza ebele na nzelo na population oyo yela kapoto ya bato bazaka na mukina babusu kuna na musika mingi kaza balekaka na prince aka et puis to dans la facilité de transport aujourd'hui moto banda kuna na komiti ya awa kata ndaku aujourd'hui même mutu kakila kata ndaku nde to kochapila mingi. Pona ngana lobi pena babu mkristo nzeto za nakimia au na quartier nyoso oyo ngana otini ngana funda libulo nga pauvre mwana mosikone na obelaka nana opesa ngambo libulo ekufa bandaka suba yeko bwaka koto nyoso tala ti koto nyoso na lona ba matiti oyo ngai moko kati muna tine ka matiti oyo yana kipemba babo ya kolongola biso papa tolembi mabiso papa toyambi yo papa na maboka kongongama tolembi ya kolongola biso soki kolongoli biso te kokende na papa tolembi. Prenons parole au cadre ya ACP, parti cher, ya sénateur Gentiningo Bilambaka, honorable Antoine Moussiloi, élu ya commune ya Selembao, azalaki na bamo juste. Peut-être bayebate qui est côté zalaka boye. Et le col là totalement na bata OVD eux allez voir officiel au gouvernement central sengla tcha ba moyen to croire que et ko aboutir. Et tout ça c'est na ba konzamboka organe compétente ba ko s'impliquer ko chama beaucoup ko soutenir OVD na projet oyo ya kotonga banzela pe ko sala ba action anti-érosif na ba quartier ya Selembao. Sinon ceux qui te continuer ko observer en distance to ko risquer Selembao et disparaître na carte géographique ya Kinshasa. Tala!
Population ya commune ya Selembao bapesi merci mingi na élu na bango Maontene Musilwei po na ba plaidoyer constant pe ba démarche courageuse oyo azwaka en faveur ya population po na lelo oyo grâce ya proximité na base pe engagement na ye sur terrain. Espoir ekomi kozonga lisusu na mitema ya bana Selembao oyo bamoni ke lelo Selembao ekobonga isa possible grâce ya honorable Maontene epesa zuwa te yake yo oui